te na bandeko balandi nyonso balandaka émission bokoko bayindo pe émission masolo na biso nzambe apambola bino ya bino ndeko kongo alenga mwana fumu kimbangu ya solo bandeko ndenge toyebisaka bino toza na baémission mibale bokoko bayindo tolobelaka mingi oyo etali mabele ya bakoko na biso pe bokoko na biso masolo na biso yango tosololaka na makambo etali divers et surtout makambo oyo ezali koleka na ba vie sociale na biso lelo tokosolola masolo oyo etali mboka émission na biso kongo alenga ayelaka bino kaka masolo na prison Mobutu asali 30 ans na pouvoir lelo toza koloba boye 30 ans ya bitumba oyo barwandais baye koatake biso ti lelo tokufi plus de 10 millions bandeko na nga 10 millions ezali donc plus de 10 millions tokoloba même ba 15 millions 3 pays en Afrique 3 pays Gabon baza combien Congo Brazzaville bazaka combien Cameroun baza combien bandeko to banda ko calculer ba pays oyo ezali na Afrique oyo ezali ba nation baza combien mais biso kaka na eteni na biso kaka ya Congo kaka na este ya Congo tokufi plus de 10 millions bandeko ba congolais tozwaka makambo nyonso tu te yango bomoni tomonaka makambo lokola na G neti black bakongolais balingani me balingi mabele ya bakoko na bango te congolais ti lelo esprit oyo tobengi patriotisme nano ekoti na makila na biso te il faut tokoma bapatriote tolinga mboka na biso baprésident surtout baleki moto ayelaka biso makambo oyo ezalaki Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila ntango azwaka pouvoir alingaki peuple congolais akoma na esprit patriotisme ekota kati na biso tokoma bapatriote tolinga nanu ye Laurent Désiré Kabila te mais tolinga nanu mabele na biso oyo tobengi la République démocratique du Congo malheureusement Laurent Désiré Kabila tokomprenaki idéologie na ye te lokola baimpozaki ye ayaki na barwandais tuti mission ya barwandais ezalaki mpo babalkanize mboka na biso il faut bapesa bango mabele ya Kivu bakongolais oyo baza na kati ya Congo mingi ntango Laurent Désiré Kabila ayaki bayebaki yango te mais Laurent Désiré Kabila atelemisaki peuple congolais mpona koyebisa bango ke baza bapaya il faut bazonga na mboka na bango baza miyibi balingi bayiba biso mabele bapeuple congolais tomonaka batelemaka na ntango batelemaka tomona ndenge balanda barwandais bandeko na ndenge akosakana te moyibi kutu akosa tomona nde baboma bango polisi na biso atelemaka meme armée lokola ezalaki infiltré mais polisi oyo bazalaki bacongolais kame batelemaka malheureusement bandeko ndenge balema balobaka shade babomaki Laurent Désiré Kabila Laurent Désiré Kabila akufaki lelo bandeko bacongolais congolais nyonso ekoma kaka président so akoleka ye te tomoni pasi Laurent Désiré Kabila tomoni ndenge baatake ye barébellion ya lokute esalami tomoni ndenge babomi ye tomoni Joseph Kabila arene na mboka na biso bandeko 18 ans biso wana diaspora Laurent Désiré Kabila ayaka awa
biso tokenda tomona Laurent Désiré Kabila na Belgique. Mouvement ya bakombata ebotami na barésistant basali mpe oyo bakoki kosala mosala na bango oyo bapresaki bango bapaye ebele awa en Europe bapresaka bakongolais ya diaspora parce que bamonaka vraiment ke ya solo mitu na bango ekomi kosala batelemeli bapoliticien batelemeli baeglise bapaster batelemeli bamusicien oyo bazali kolalisa bato pongi ke koyemba kaka bainsanité bamakambo moko ya babétise ezanga ntina batelemelaki bango tomonaki vraiment ke ya solo diaspora azwi mpenza oyo ezalaka elan mboka mpenza balobi ke eza okipe ezalaki mpe okipe parce que Joseph Kabila azalaki étranger oyo ayaki na barwandais na kati ya Congo to bacongolais diaspora bazalaki na raison papa na biso lelo aza président Félix Tshisekedi ye azalaki mpe na diaspora ye mpe atelemaka awa na kati ya diaspora elongo na bakombata barésistant bitumba oyo barésistant basalaki awa bandeko na ngai ezalaki vraiment en tout cas génial ngai moko mpe nazalaki parmi naza koyamba bakombata partout kokende parce que biso nyonso tozalaki na soutien mabele ya bakoko na biso ya mboka na biso partout toza kokende naza kokende me ya solo bandeko tomoni Félix Tshisekedi élection salami na 2018-2019 tous les Congolais ya diaspora biso tolobaki mwana mboka obieke tosepeli kaka mwana mboka azwa mboka Joseph Kabila akende mwana mboka azwa mboka Fayulu to Félix oyo akozwa azwa kaka bandeko na ngai baye kopesa pouvoir na Félix Tshisekedi moko atombolo Faci Beton bandeko na ngai biso nyonso tozalaki ya kosepela bato mosusu basepelaki te Félix Tshisekedi azwi pouvoir bandeko na ngai pouvoir ya Félix Tshisekedi ebetisi bato mabaku na ndenge ya kosakana te bato balobi vraiment tuka non 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 inane kaka bakongole batomboki lokola bakongole bazalaka na bango bichangea bakongole babandi kotomboka misusu bakei Martin Fayulu alobi boye oyo kuna kei alobi boye bandeko na ngai bakombata barésistant babandi kopanzana komba nyonso basalaki pendant règne ya Joseph Kabila 18 ans wana bandeko na ngai ekwei na mai tsubu totikali komona bango lisusu te oyo bakokaki Félix alobi ngai oyo nazwi pouvoir bakombata boya biso nyonso tu totonga mboka Félix aloba yango bavideo ezali président de la république asengi na bakombata parce que azalaki résistant mpe ye mpe azalaki kombata awa na poto tomona ye mpe abunda ngai mo mpe namona ye ntango tozosala bavideo tozokende partout oyo namonaki ke Félix azalaki ngai mpe nazalaka ntango azwi bokonzi bakombata awa batomboki te bapesi ye pouvoir te aza traître te eloko akosala nini akosala eloko te me bandeko na ngai bakongolais tolingi nini biso bakongolais tolingi nini mboka mobimba toyokanaka te bokambo eza kaka na biso
lokola biso tomanifestaka bamésentente na biso, communauté internationale bamonaka, baza kotala bazomona ke no bakongole yango bino bozoloba, me tala kutu ndenge bazalaka, tala nde nyonso tosalaka na bareseau sociaux, mindele batalaka yango, bamonaka biso toza sude te, together toza nango te, sous-amen toza nango te, ensemble toza nango te, bomoko toza nango te, kintwadi toza nango te, biso bakongolais. Yango bomoni ke biso bakongolais toza toujours na eyoma division oyo ezalaka mpa na biso oyo toyokanaka te, toza kolinga papa na mama na biso te tobengi mabele ya Kongo ewutaka wapi, ewutaka wapi? Satan, tokokosala Satan makambo, eza nde biso moko toza na bolingo te. Bakombata tala mosala basalaka, président Félix azalaka na Belgique awa, ta na ye nyonso leki na poto awa, me bandeko na ngai Félix akomi président asengi na bakombata boya, bakoboma mutu te, boya na Kinshasa. Tomonaki vague ya bakombata oyo bakendaki bakei, bakombata vague oyo bakendaka nango bango bakendelaka pouvoir, bango mpe bapesa bango baposte. Nzoka nde na ba-CV mosusu bandeko na ngai batalaka ba-CV, oza outi wapi, oza combattant, nyonso to wana bakombata mosusu bazalaki desi bazongi na poto. Tomonaki baexemple ya bakombata ebele, bamosusu lokola azwi poste te atomboki akomi kofinga Félix, mosusu akei amoni moyen te aye alobi Félix aza moyibi, bande d'escrocs bakalifia ye na batitre nyonso tu. Me bandeko na ngai lelo oyo nga natalaka yango na dégéra yango natala nga bi non, nga naza Kongo alenga en tant que patriote, nga natalaka individu te, nga nazotala mabele ya bakoko na biso batikela biso, babele ya bakoko na biso topesa ye chance. 4 ans bapesi ye, topesa ye chance. Mais nasala baémission mpona koexplike bato ke président Félix Tshisekedi ntango aye na pouvoir, armée na biso eloko ya liboso esimbaka mboka eza armée mapinga ekolo ezalaki détruit. Joseph Kabila akoka korassembler armée te parce que idéologie azalaki nango ye alingaki atravaille na général Mayele, mais général Mayele azalaki assassiné. Laurent Désiré Kabila simba mutu azalaki sous na contrôle te ti na ndenge baye koboma ye. Armée ezalaki infiltré ye moko Laurent Désiré Kabila président na biso Kondo, que son âme repose en paix, a regretté pe aloba yango totia ba ministre ya ba rwandais na kati ya pouvoir esalama te na mokili, esalama te bakongolais, esalama te. Ministre de défense James Kabarebe lelo aza wapi? Ye wana na Rwanda, aza pe na fonction na Rwanda. Tozwa ba Ruberwa, tozwa bato ebele babizima karara nana yebi yango te. Armée détruite. Toyo komona pena ke no président akufi na mutu ya mboka batieli biso Joseph Kabila oyo awutaki na Rwanda na ba James Kabarebe bango nyonso tu toyebi ke bafoto oyo ya basoda ya Rwanda ya Paul Kagame, Joseph Kabila azali na kati, azali na kati. Eza histoire oyo bamindele baye koimpose biso yango parce que nous le peuple congolais nous sommes faibles, toza ba patriote te, toyebi kobundela mboka te.
tomoni mouvement oyo esalami awa ya bacombattant mopepe ya bacombattant esali mpena ke non yango mpe elongolisa Joseph Kabila mpo bacombattant batomboka bamarshe esalama awa na niveau ya kosakana te. Mais solo bandeko likambo ya kokamwa combien de ministres affaires étrangers oyo tolekisi te depuis Mobutu basalelaka biso eloko ya malunga te. Baministre na biso nyonso baffaires étrangers bandeko na nga basalaka eloko ya malunga te, badefandaka biso te bapeuple congolais ya diaspora. Bandeko na ngai, abonnez-vous na Congo Alenga TV, tokoyela bino masolo bandeko. Makambo ezali ebele, musala oyo biso totangela yango te. Mais soki tokoma koloba, soki makambo eyaka awa na diaspora, totelema bato ya liboso awa, tobanda pela koloba na betando eke, bandeko, parce que tomonaki ke na epoke wana bajournaliste oyo batanga oyo basala baklasse kuna awa na poto bazalaka mpenza mingi te, mingi bazalaka kuna na Kinshasa. Yango tosala bacourage na biso bakongo alenga tokoma koloba, parce que bakoko na biso mpe balobaka batanga baklasse te. Président Félix Tshisekedi akuti pouvoir détruit gouvernement tomoni ba infiltré na kati ya gouvernement. Joseph Kabila na règne nyonso ya asali ya 18 ans, il a détruit le pays. Congolais tiko telema na bajalelo buzobere na biso moko tokomi kokumisa ba Rwandais biso moko ba Congolais. Tokomi kokumisa na biso ba Rwandais. Topese bango bakombo ba grand prêtre, ba musicien na biso bapekisaka bango na poto bakomi kobwaka na bango ba Rwandais bazo lancer bango po nini baopesa bango bambongo, bakomi kopesa bango bambongo. Donc Congolais biso moko ba Congolais batu toza ba responsable ya destruction ya mboka na biso, biso moko bato bomi mboka na biso, toza na bolingo te. Yango bomoni fumuki mbango bandako koloba ntango nyonso bozala na bolingo tozala na kintwadi. Tant que bokozala na bolingo te bokotikala koyokana te, mboka na bino mpe kozala ya kobonga te. Problème ya kobonga ya mboka ya Congo eza Félix te moto akobongisa yango, azalaki na raison mpona koloba ke non mboka nakutaka yango deja ezalaki ya kobeba, mboka ezalaki ya kobeba. 5 chantiers Joseph Kabila alobaki akosalela biso, asalela biso asala te. Félix akuti gouvernement mapinga ekolo détruit, ba généraux ba Rwandais ba Congolais oya biso mo ba Congolais ba traître ba pese mbongo boya zo trahir mboka na ye, ba fonction mingi ba Congolais bazwaki na bapesaki na pouvoir bapesaki ngo na ba Rwandais ba PDG ba chef ya entreprise bazwi batondisili biso bendie. Mais ntango Mobutu bandeko na ngai bendie bazalaka na bango, me bandeko bazalaka ndenge moko te. Lelo ndenge ekoma baentreprise na biso nyonso tu ekoma ya bendie, parce que nzoka na nsima famille ya Kabila. Joseph Kabila teki ba uranium ba biloko ebele biso ba Congolais bandeko nayebaka te soki tokopelaka mboka na biso. Omoni Congo bandeko na ngai tous les batu nyonso tu toyebaka yango tobangaka te. Makambo ya Congo tokobangaka lisusu te, il faut toloba toza batu, c'est notre pays, eza mabele na biso, eza mabele na biso. Joseph Kabila ndenge azala nano alela te, o na membre na famille na ye mutu moko akufi nano alela te, alela
avandi mpe boye aleli azolela o noko moko taso moto moko boye akufi. Donc ye mpe bakolela ye kaka. Papa na biso président de la république alelaka papa na ye alelaka. Donc mokili eza ndenge wana. Président Félix aza éternellement te. Akuti pouvoir détruit. Azwi pouvoir 4 ans na ye esengaki atravaille na Kabila. Parce que pouvoir bazwaka yango na Britandela. Akomi kotravaille na Kabila aza koyiba mayele mpona acomprendre ba Rwandais ndenge po parce que tozalaki mpenza na motambo yokaka na motambo. Biso bakongolais tozalaki mpenza na motambo oyo yali keno il faut tobima parce que toza vraiment oyoka mpenza to bandeko na nga bakongolais bakanga biso na barwandais talaka mboka moke lokola Rwanda ekoma kodirige biso Rwanda ekanga biso na motambo. Baministre ya bakongolais batya ya baffaires étranger batraître corrompi. Mabele ya Fumukimbangu, mabele ya Lumumba, mabele ya Kasavubu, mabele ya Nzezalandu, mabele ya papa Etienne Tshisekedi, mabele ya papa na biso Kalonji, mabele ya Tshombe. Bandeko na nga bakongolais mabele ya bakoko na biso. Me biso bakongolais tokomi kobanga. Mouvement ya bakombata lelo toza kokamwa président Félix Tshisekedi 4 ans na ye eleki tomoni mandat na ye ezalaki mpenza bakokoso ezalaki mingi. En tout cas wana tokokosa te ezalaki bakokoso ezalaki mingi détournement ya bafonds publics ezalaki mingi. Vraiment en tout cas toyei komona ke esengi ke adoubler mandat pour atravailler lisusu. C'est normal ye moko aorganisaki baélection na ye il faut azwa aza mpe président ya liboso te oyo ke élection eleki baconteste yango baélection ebele eleka na baafrike bacontestaka yango kaka même na monde. Trump kutu akontesta baélection na ye na John Biden. Ya solo bandeko na ngai bakongolais makambo ya Congo en tout cas tokoki lisusu kobomba te ke tolobaka yango te ifo toloba yango kaka. Président Félix Tshisekedi anomele biso ministre ya justice ya jeune. Atali vision na ye alobi ke no gouvernement nde nazochange naluka ministre ya jeune natya ye mpo totala sikoyo ndenge makambo ekotambola. Me bandeko na ngai Constant Mutamba nana asepelaki na ye te kozwa kaka ye azwi pouvoir azwi justice makambo ekomi ochange akomi kokita sur terrain po parce que aza jeune oyo akomprenaki ke non il faut nakitaka sur le terrain mpo nayeba makambo nini oyo eza koleka sur le terrain. Bandeko na ngai Constant Mutamba un jeune aye kotravaille na mikolo mais idéologie elenda amoni ke ya solo miyibi il faut to luka ndenge tokosilisa makambo ya kimuyibi. Constant Mutamba makambo baproblème bandako bato bakomi na baproblème bandako me Constant Mutamba ye abandi kosilisa yango moko badétournement ya bambongo akomi kolanda bato na moko aye komona ke non il faut akota ye moko tabandi koloba yango ye akosala to akosilisa Paul Kagame akosilisa pouvoir na ye. Joseph Kabila alobi Joseph Kabila fo bakanga ye fo bakanga babien na ye nyonso oyo ezali na République démocratique du Congo. Constant Mutamba kaka biso mo bakongolais tokomi kofinga ye na diaspora bato bakomi kofinga alonga wana tala suki ebele alonga wana ye nani ye Congolais toza na posa mboka na biso
tokóma na esprit patriotisme ekotela biso na makila tokóma bapatriote bacongolais bomonaka Angola lelo soki ebongi parce que baministre na bango baza boye baza together baza sous-amen nde baalema balobaka sous-amen bafrançais balobi ensemble basangani biso tolobi bomoko peuple na bango mpe nete na bangola wana bomonaka me baza bomoko biso bakongole toza kaka ya kopanzana oyo kuna ete ye te alongwa kuna oyo akoya bokomi kokritike me koma sikoyo mboka na biso ekobonga jeune oyo aye alingi atya baordre na gouvernement mpona kotrake bamiyibi oyo baza koyiba mbongo mpe bato oyo nyonso tu balekaka balandela bango mpo bambongo wana mpe basala nango eloko te batonga mpe na kongo mpe te ntango babandi kaka kolandela balandeli dossier balongoli immunité ya Joseph Kabila problème ebandi bamiyibi nyonso tu oyo bayibaka na Joseph Kabila na epoke ya Joseph Kabila bango tu lokola faci atikaki bango na pouvoir batomboki na assemblée nationale partout badepute bake kosigne ye mpe ifo azwa mbano na ye babe ayibi mbongo banda sikoyo ye alongwe bomoni lelo oyo justice yango ndenge ekomi moto azosala intérim na place na ye population mpe lelo elobi ke non 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 Constant Mutamba il faut azonga Constant Mutamba il faut azonga donc bandeko na ngai tolanda biso mobolo boyoka peuple ye moko lobi ndenge elekaki na centre culturel ya na kuna na président ayaki wana mpo acelebre akutana na bandeko na ye boyoka peuple mpe ayaki na kati nzoka peuple azalaki deja na idéologie mpona koyebisa faci président en tout cas zongisela biso Constant Mutamba na pouvoir po Constant Mutamba ye kaka mutu akoki kosala makambo ya bien na makambo etali ministère oyo ya justice basengi na ye azongisa Constant Mutamba balobi président zongisela biso Constant Mutamba azonga na pouvoir donc bandeko na ngai tolanda toyoka biso moko ndenge population eza kosenga na président de la république mpo bazongisela bango Constant Mutamba na poste ya ministre ya justice matondo mingi on se retrouve après matondo mingi ya solo bandeko na bandi bolandi bomoni bino moko ndenge population wana peuple azali kosenga na président mpo bazongisa Constant Mutamba nzoka nde balobi bandeko ezalaki je oyo président ya assemblée nationale Vital Kamerhe na bato na ye na kati assemblée bango bato basalaki ke bakweyisa Constant Mutamba mpo alongwa na pose wana oyo ye aza nango mpo parceke ye aye kotya bango panzi likolo me lelo oyo nde toza koloba boye Vital Kamerhe mpe akomi na mbeba yango bandeko politique eza na makambo ebele ndenge nayebisaka bino na politique il y a toujours des tic-tac tic-tac Laurent Désiré Kabila aloba yango ayebisa mindele parce que mindele bayebisa ye me yo ndenge nini lelo ozwa bato wana oyo olobaki no babima alobi me non na politique il y a des tic-tac na se dekizaki bango bapesi nga pouvoir nazwi pouvoir
alors sikoyo na comprendre ke bango bazolinga barécupere mboka na biso, donc fo babima bakende ndenge moko mpe faci beton yango bandeko na ngai émission oyo bopartage yango biso toyaka koloba polele oyo ezali masolo na biso, masolo na biso tobetaka yango po parce que ezali masolo na biso bakongolais, il faut tosololaka tobanga te tolobaka makambo etali mboka na biso, toye kofinga mutu te. Vital Kamerhe aza na problème, Kosa Mutamba basengi azonga na pouvoir, boyoki yango yango tomonake bandeko na ngai président de la république azwi mboka oyo na pasi, mboka oyo ndenge azwi yango mpona kolakisa bakongole kaza na bolingo ya Congo. Bandeko, Congo mboka na biso ekobonga kaka mbala moko te, abandi kosalela biso baroka oyo azosala mipanzi ya mboka, bazotongola biso banzela ya minene, bazali kofongola banzela malembe Congo ekobonga, banzela eza kofongwama ntango bandi kokota na bacentre ville ya Kinshasa, bazali kotonga banzela. Faci azali kolakisa mosala na ye. Bitumba esali 30 ans na Congo, 30 ans ya Mobutu, 30 ans ya prison ya Fumu Kimbangu oyo tobengi Simon Kimbangu. Bino moko bakongole bobenda filme 30 ans ya Fumu Kimbangu na prison mpona Congo, akangama mpona Congo po bakangola biso, balongola biso na bowombo spirituel mboka na biso, mboka ya Congo. Mobutu anyongi biso pendant 30 ans, arenie ye moko azwa atsela biso ba Rwandais oza koyeba te bakengwa dondo bisengimana bato ebele. Mobutu 30 ans tozalaki vraiment flou ya kosakana te. 30 ans ya bitumba banda pays moko ya moke kanga biso, pays moko ya moke kaka Rwanda ti mokola lelo tozokoka te. Faci ake na diplomatie, baministre ya baffaires étrangères nyonso to baleka bazalaka batraître, mais lelo yo toye kozwa grâce monene ya Mama Congo. Mama Congo ayeli biso masolo na ndenge moko na stratégie mosusu. Donc ndenge ka Kosa Mutamba ayelaki biso, Faci ayelaki biso Kosa Mutamba, ndenge pe toye komonaki ya solo Mama Congo ayeli biso système mosusu. Mama Congo Thérèse Kayikwamba. Mama Congo akei kobetela biso match, boyebi ke Mama Congo avandi awa ti bandeko na ngai alobaka allemand très bien, alobaka kiris, alobaka balangue ebele, asala pe na bafonction ebele na Nations Unies, même na Rwanda, asala na Namibie, asali na bapays ebele, ayebi Afrique bien. En tant que congolaise, Faci azwi atie pembeni na ye. Lelo azwi fonction ya ministre ya affaires étrangères. Tala musala kitoko, diplomatie ki kitoko. Ba Rwandais bandeko na ngai biso nyonso tozalaki awa tomonaki ndenge ba Rwandais Joseph Kabila avanda na mboka kombata résultat oza na droit kokende Kinshasa te, koboma bato ba fausse commune, makambo ebele oyo eleki na Congo na reine ya Joseph Kabila, bandeko ya kosakana te. Pouvoir tomoni ndenge makambo nyonso eleki. Faci beton ye moko asali nyonso tu bandeko, akei asali ke azwi mwana mwasi oyo Mama Congo Thérèse Kayikwamba. Lelo oyo akei kolonga bitumba na diplomatie, bakei basine bakor wana ye moko Mama Congo amemi yango ti epai ya mokonzi ya mboka, aye kotikela mokonzi ya mboka
pour na kolakisa ke ya solo tala bakor to signé yango oyo bango bakutani président de la République apesi mama Congo Thérèse Kayikwamba cadeau na yepe pour na ko féliciter musala kitoko oyo mama Congo asali. En tout cas tozolo bango vérité depuis ba ministre affaires étrangères bandeko na ngai baleka na mboka na biso na esprit ya bien bandeko totikeli komona te mama oyo makambo asali bandeko elekeli bato tala cadeau na ye baye kopesa ye na président de la République. Bakongole kaka koloba balingi te bateki mboka papa Kongo alenga bino bato bolandaka Faci Beton omoni yango omoni ke bateki mboka ba minere na biso nyonso to bandoke na Rwanda ba Rwanda bato bandoko dirige yango bandeko na ngai. Mboka etekami te mboka na biso basine bakor basine mpona pe ya liboso me baminere tokokontrole baminere na biso tozomona ke meme basoda baluka bakwesa basala coup d'état pa ya mokonzi ya mboka bakolonga te. Toza na général Gabi aza wana bandeko na ngai bakolonga te. Garde républicain eza elenda eza ya kokuba na ndenge osakana te donc eyokaka mpena ya kokuba garde républicain eza ya kokuba na ndenge akosakana te donc mapinga donc eza deux fois te soudé na ndenge akosakana te donc général Gabi alobi ke ya solo baya tokozela bango awa baya boyoka bino moko boyoka ndenge général Gabi ayaki koloba maloba na ye mpona kopesa mbela na bayini ya ekolo oyo bakobongamaka baya koluka bakosa mokonzi ya mboka bakokutana na mbano na bango ya kosakana te. Tolanda général Gabi bongo tosisa masolo na biso tokomi na suka matondo mingi. C'est la mort le prix de la trahison. Biso donc continue kokangaka mao ya drapeau jusque baya komomela biso mais tokufa na couleur ya drapeau na biso. Est-ce que toyokani? Fongola lisu makasi alingi aleka mukwate. Alingi amekata komeka kote boy akutani blende parce que la vie du président est sacrée. Koleka ya biso nyonso ezali ko s'entraîner ko se préparer parce que est-ce que bango bazali ko profiter ko sala bilo pena bango tango bakomeka bakokuta ke mibali bazali en face. Ils sont adhérés. Atikala ko kota na kacha cheti atamu ko lokote. Alors, soki oye kotala nga na matanga te soki ntango ya pasi nazali komona matondo ya solo bandeko tolandi général Gabi oyo azali bongo numéro 1 ya garde républicain bato bazali kokengela mokonzi ya mboka. Bandeko na ngai mboka na biso mboka ya Congo tolinga yango mboka ya Congo tolinga yango po parce que ezali mboka na biso meme bato ya lamuka papa na biso epenge toyoka message na ye ndenge aza koloba keno ya solo bandeko nyonso to bozali koluka posala coup d'état. On lui a dit vous êtes notre frère. Nous n'accepterons pas qu'on tue Félix Tshisekedi. Parce qu'on nous a dit que non, il y a un complot, on veut le tuer, on veut l'assassiner. On n'acceptera jamais ça. La liberté. Même si Félix a échoué, même s'il a pourvu les Congolais, même s'il a instauré la dictature,
on n'acceptera pas qu'on l'assassine. La liberté. Ali Makila. Bon mekate, pambate, biso moko tozali na posa ya président de la République azala nanu wana. Azala musala ebele ya kosala, il faut asala biso bana Congo, musala. Bino bato boza koluka coup d'état, bino ba combattant résistant oyo bokei kokota na M23, bosali buzoberi, bokozwa pouvoir te. Bokozwa pouvoir te. Mboka ya Congo, RDC, ezali mboka bakoko na biso, tozali na posa, tomona ndenge président Félix Tshisekedi akosilisa ba mandat na ye, pe akobongisela biso mboka. Joseph Kabila asalaki 18 ans, bokokaki kolongola ye, bozalaki awa, bokokaki te. Siko bino wana kaka bokei lisusu pembeni na Joseph Kabila, esopi bino na ndenge akosakana te, bakombata résistant, esopi bino na ndenge ya kosakana te, vraiment na ngai moko naza kokamwa. Moi kuto cité bakombo na bino ezali te, mais bino moko bomiyebi ndenge bokei kokota na oyo kapena ke ngando atufongoli munoko na ye, bobimi lokola bandidi. Boyebi bino nyonso to boye, bokoti na lolemo ya ngando. Tanga cheka bopa akangi bino. Bozoko wela nini? Mbongo. Boweli nini? Bokei kosala nini? Pouvoir bazoka ondenge boke bongo te. Eza mawa mingi. Eza mawa pe mawa mingi bandeko na ngai, mawa mingi na bakombata résistant. Bandeko tokomi na biso na suka masolo na biso, abonnez-vous na Congo Alenga TV, partagez vidéo. Vraiment en tout cas, nzamba kopambola yo. Bandeko tolinga mboka na biso, résumé na biso tolinga mboka na biso. Vital Kamerhe akomi na problème makasi, bandeko na ngai problème akomi nango, toyebi te akosuka ndenge nini pona likambo oyo azali nango, parce que peuple congolais balobi, il faut à démissionner na poste oyo azali nango en tant que président ya Assemblée nationale, balobi kutu, seme kutu Mbozo azonga na ye. Papa Mbozo azali na ye pe congolais, papa na biso ya Bandundu. Mbote yange papa Mboso. Donc Vital Kamerhe désormais bato balingi yo lisusu te, balobi ke yo zalaki mutu oyo atelemaki mpona kolongola pe Kosa Mutamba. Toyebi te makambo ya Congo toyebaka te, mais awa Vital Kamerhe toyebi ke ye na président de la République, est-ce que babetaka bale na bango ya sese to ezalaka pena Britandela toyebi te. Vital Kamerhe ye wana, donc Kosa Mutamba, bandeko na ngai, peuple congolais balobi, il faut azonga ndenge bouti kolanda, il faut azonga na pouvoir na ye, po alukela biso, pe asilisela biso kuluna, ndenge alobaka, condamné mutu nyonso tu oyo akosala mbeba akozala condamné. Bato basengi na Kosa Mutamba ye kaka mutu akoki kosime poste ya ministre ya justice, président de la République. Bozongisa Mutamba bozongisa Mutamba zongisela biso Constant Mutamba. Mama na biso Mama Congo, bandeko na ngai, Mama Congo ndenge azali wana, bandeko Thérèse Kaikwamba, Mama Congo, Losako, merci mingi matondo na yo mama, vraiment na musala osali, continue kaka boye, surtout biso diaspora, toza kosepela, pe toza na posa na yo, to mona ki ya solo, lokola yo moko po vanda tro na diaspora, toza na posa diaspora pe, to mona yo pe, oya koyambama, awa pe na kati ya diaspora, e kozale sengo, et surtout awa na kati ya Allemagne, mboka bakoko na yo, mboka ya Donald Trump, bakoko na ye bauta awa na Deutschland.
toza na posa ya Donald Trump bakoko na ye mukwa ya bakoko ya Donald Trump eza awa na Deutschland mukwa ya bakoko ya mama na biso Thérèse Kayikwamba ezali na Deutschland bandeko na ngai ntango boza kofinga toyebaka yango biso toboti bana awa baza mpe na banationalité ya bamboka oyo biso mokutu mingi bazwa banationalité mais mabele ya bakoko na yo folinga yango kaka biso makila oyo ya Congo tolobaka tokotika yango te en tant que patriote tozobundelaka ya mboka président de la république bato bazali koluka nyonso tu baboma ye bacoup d'état makambo ebele tolandi prince Epenge alobi keno bomeka te parce que botika ye azala kaka wana mpe tobosani te général na biso ya garde républicain ya lobiki ya solo oyo nyonso akomeka ntuka bomoni bendele drapeau yango wana donc alobi oyo akomeka akomona mpenza aza na mbano tokomi na suka masolo na biso antuka bandeko na ngai nzambe aleka na kopambola bino bandeko bana ya Congo tozala na bolingo nzambe apesa biso mboka elengi mboka ya kitoko tolinga mboka na biso bakoko batikela biso tolinga yango tolingaka yango tolinga mabela tolinga mboka na biso tozanga mpe eteni te lukata eteni te ya moke po baétranger bakoki kolekela biso te président Faci bundela mboka na yo fongola banzela bakokadola te na 27 pardon tomonaka ya solo mosala osali parce que bakongolais bazocomprendre te barrage ya Inga tolingi e alimenter courant pardon partout na République démocratique du Congo port ya banana eza kobonga vraiment bandeko nyonso ya Congo tosepela port soki ebongi tolingi douane mpe ekita toyebi bato bamatiaka douane wana toyebi bango tokolobelaka yango kaka port na biso mpe ya Matadi basombi baéquipement mosusu bandi koya en tout cas merci à trop président merci banzela ezali kozonga tomoni nzela ya 24 novembre oyo euti bandale ekei ti na ipene ndenge baza kobeta yango kitoko en tout cas président tozali kosepela merci bana bumbu selembao basepeli surtout bana eroka ya lisungi basepeli na ndenge osakana te nzela na biso yango wana tomesalaka nango mpe tozali kosenga surtout na banzela nyonso tu bana mongafula mpe kota telecom baza kolela nzela banda oya wana na libulu wana ti lelo président nzela eza kaka kotongama te toza kolela kota ya telecom nzela eza kotongama te toza na posa gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa Daniel Bumba yaka kolakisa biso mpe misala kote ya telecom kuna na mongafula tozomona te eloko te kote wana eza ya kolala eza ya kolala merci mingi ya solo malgré moi ezali makasi awa na kati ya Europe mais ya solo biso tolobaka makambo etali Congo tokolemba te tokosola toujours mpona makambo etali mboka na biso nzambe apambola bino masolo na biso tokutani bongo mbala nsima abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV matondo mingi tokutani bongo mbala nsima matondo.